Choc 12 pays, c'est la qualité. Aïe, moi le Congo, il y a le Louesika. En dollar manifeste 24. Les bébés, ça peut faire. Le Rosa d'abord 3-4 mois. Non, donc d'abord, et vous même vous tenez pas ça là. Mais baby même pas. Mais depuis baby va ça la pété. Nzela na bango préféré za yango. Bazomona ke entrant na manifeste Snell les amours espace Snell wana fallait pas somba yango. Ko ba remorque pe bimaka parce que libule comme na muni. Biso tozo nyokwa. Mais bazolo bato futa ba taxe. So ba taxe on to futa nzela ba obongisa tezani ojisi. Tele baby ba mbouteage comme kili. Netu to baluka nzela to comme la sete. Ambouteage to baluki pani. To comme ça ba créer na sete. Ba bongisa la biso ba nzela. Pourtant chaque jour to futa ba quittance ba nini. Et pourtant bon à quittance que na yeba na te. To za samba parti banzele baby et l'autre exact donc on comprend les et pourtant va forcer les autres sont ma sous ma permis ba nini maman on so to pesa ne kenda ouais nzele exact ko ba na a 24 ti ba yaka nzele exact. Bote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision tozali na sengo mingi ya kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo na cadre ya ba découverte ya ville ya Kinshasa mboka elengi Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa oyo ekenda sango Kinshasa oyo ekomi berceau ya bambouteillage ndenge boyebi depuis un moment Kinshasa est commis invivable, Banzela est commis impraticable pour un embouteillage fréquent et récurrent. Chaque jour, en tout cas, ils allaient impossible au Longwa. Ndaku kende musala, to Longwa musala ozonga ndaku sans que okutana na embouteillage. L'embouteillage est commis partout. Banzela nyonso bouché. Alors nininde, ils allaient à la base, il y a phénomène oyo. En tout cas, tozali ko faire découvrir bino yango lelo tozali wapi tozali sur avenue 24 novembre na côté ya commune ya Selembao donc mitukao bomoni ekangami na embouteillage euti UPN ezali kokita vers Wenze ya Selembao pour et continuer probablement vers Molar pe ba destination mosusu. Alors ba moto bozali komona ezali ko mataboe ezali ko uta na Wenze ya Selembao ezali ko kende na ngambo ya UPN na mopandi koto bomoni moto tricycle o babengaka moto ya 3 pneus ememi cercueil ne bozali komona ezali fiction te ezali montage te ezali makambo solo cercueil bamemi yango na moto pamba te choix ezali te apparemment bandeko bauti kosomba nde cercueil po pembeni awa morgue moko ezalaka wa morgue ya hôpital ya Sana certainement bauti kosomba nde cercueil wana alors bamemi yango na moto ya 3 pneus parce que choix ezali te na mopandi koto ba moto ba jeep ba véhicule ya mikie nyonso ezali coincé po nzela ezali te embouteillage eleki makasi esika oyo chaque jour okoleka okozanga te kokutana na embouteillage oyo alors ete mosusu bandeko bazali
kotambola na makolo mopanzi mosusu malgré embouteillage ndeko ya véhicule oyo tobengaka ketch motuka ya jaune oyo bozali komona amemi congélateur atelemi na ye na nzela soki mpe aparke soki mpe azwi pane moyen toyeba ezali te kasi biso tocontinue parcours na biso ndenge bozali komona bandeko mosusu bazali kobeta makolo pamba te embouteillage oyo eleki misusu na bakoli na mutu misusu mpe bauti misala na bango choix ezali te il faut kaka babeta makolo nzela oyo mituka minene elekaka ebele neti oyo bozali komona en noir ezali mutuka ya société moko brassicole ezali bongo kokende kosala livraison ya baproduit ya masanga nzela mosusu akolekela ezali te kaka nzela oyo malgré baembouteillage nango en tout cas choix ezali te na mopanzi mpe awa ndenge na oto bamituka minene nde bomoni susu mutuka oyo ya société ya bamai yango mpe ezali kaka kose faufile luka nzela mpo ekende kosala balivraison nango pamba te nzela oyo soki opoursuivre yango okokoma na wenze ya selembao wenze wana ezali très fréquenté na milieu oyo alors mituka minene oyo eyaka mingimingi kosala balivraison na badépôt na bamagasin mpe na bisika ya ndenge na ndenge oyo batekaka baproduit na bango mais problème ezali kaka nzela ndenge bomoni awa bande mobimba ezali bloqué babiso bomoni mituka bomoni en jaune ezali kosala transport en commun ememaka bato kobanda wenze ya selembao ou bien kobanda manifeste ti kokomisa bango na UPEN en principe destination ezalaka UPEN donc entre UPEN na marché ya selembao mais lokola nzela ezali mabe lokola bambouteillage ezali bachauffeur bapréféraka basala oyo tobengaka demi-terrain elei koloba au lieu bakomisa bapassager baclient na bango na destination ezali wenze ya selembao bango bakomaka te mpo embouteillage eleki moya kokoma ti kuna ezali te babalukaka na bango na avenue manifeste alors tokopusana mpe wana parce que esika nœud ya problème nde ezali yango wana avenue manifeste oyo bauti kosala kaka kala mingi te Fachi Beton auti kodebourse bamoyen gouvernement esimpliquaki mpo basala nzela wana me nzela yango ebebi na ndenge akosakana te yango wana nde bozali komona embouteillage ezali kosala maboye TV eza radio te nde tolobaka na Kinshasa tokosi bino te tozali kotambola tozali kopusana malembe bino moko bodécouvrir bino moko bomona na état nini avenue manifeste ezali nalobaki na bino que bachauffeur babalukaka basalaka demi-terrain la preuve yango wana motuka oyo bomoni euti koleka liboso na ngai awa ezali kobaluka ezosala demi-terrain mpo moyen epusana ekende ntina wenze ya selembao ezali te donc tokosi te tolobi na bino bosolo yango wana bouti komona mpe bokomona yango lisusu davantage parce que ezali eloko ya kokamwa te ezali mpe eloko ya sika te awa ekoma nde bongo population nde azali kosouffrir na trajet oyo ifali afuta mbala moko azali kofuta deux fois azali kofuta le double yango wana ezali kosala mpasi pamba te bandeko bazali kose débrouiller petit à petit na bafaible mpe bamaigre moyen na bango il fallait transport ezala abordable mais malheureusement course oyo en principe ezalaka 500 francs congolais mais bandeko bazofuta 1000 francs na course mais bakomi mpe kaka te azali obligé akokita azwa lisusu moyen de transport mosusu mpo ekomisa ye na wenze akofuta lisusu 1000 francs mosusu alors ezali kosala mpasi tocontinue nzela tomoni mama na bebe mais azali kobeta makolo mpo choix ezali te moyen ya kozwa transport ezali te nalobaki na bino likambo avenue manifeste yango oyo biso oyo tokomaka te tokomi na avenue manifeste soki nayebisi bino ke nzela oyo bauti kosala yango sika il n'y a même pas 6 mois bokondima te me botala eta nini ekomeli kaka sikoyo nzela ebukani bamoto na mituka moyen ya koleka ezali te bandeko bazali kolela bazali kose plaindre
transport ekomi pasi, embouteillage na ndenge akosakana te, pamba te nzela oyo ezali nzela oyo esungaka bandeko bauti Ipene, bauti Selembao, bauti bipai na bipai ba contourner po babima na victoire, mais botala nzela ndenge ekomi mituka ezali koleka na difficulté, surtout ndenge bambula ezongi boye mai obomoni ezali ya mbula oyo ebeti kaka mokolo moko. Donc soki bambula continue ko s'enchaîner côté oyo ekokoma pratiquement impossible pour bandeko baleka. En tout cas ezosala pasi, donc source ya embouteillage ezali place oyo parce que ezali na croisement entre avenue 24 novembre na avenue Manifeste. Alors mituka oyo ezali kouta rond-point Victoire, oyo ezali kouta Kasavubu, moyen eleka directement awa ezali te, bazali obligé à ralentir. Ba oyo pe bazali kouta na ngambo ya Ipene to na ngambo ya Selembao po bakota boye, moyen bakota mbala moko ezali te, bazali obligé à ralentir parce que nzela ezali mabe, poto mai awa ba crevaison ba pneu ezalaka fréquent, chaque jour ba pneu etobokaka awa po na se ya mai biloko ya ndenge na ndenge ezali oyo okoki koyeba yango te. Et puis autre chose, awa soki ozali na mutuka se kosala na yo erreur ya koleka te po carter na yo ekotikala awa po libulu eleki mai eleki makasi. Mais na mopanzi ndenge bomoni l'État atie quand même ba policier ya circulation routière po bayeba kosunga population baleka na malamu. Mais malgré ça problème ya nzela ezali toujours entier, ezali yango nande le nœud du problème pour soki nzela oyo ebongi fluidité kozala makasi, mituke koleka mbala moko na lombangu pe ko limiter ba embouteillage. Mais tant que problème oyo ezali résolu te, en tout cas kozala toujours difficile. Na mopanzi awa vous allez komona ba moto gizi oyo tobengaka ba moto tricycle oyo tobengaka biso awa ba moto gizi yango en jaune yepe abaluki na ye kaka awa moyen à continuer nzela ezali te, pamba te nzela ezali ya kobeba. Alors azali kobaluka manœuvre wana azali kosala ezali pe kozwa temps, ezali pe ko accentuer davantage embouteillage. Awa il faut soit kozala na mutuka munene nde bomoni camion oyo, soit il faut kozala na jeep to pe koleka na moto, pamba te soki ozali na véhicule ya moke, véhicule ya se awa milelo na milelo. Alors course ya moto oyo ezalaki nango 2500 kolonga awa na Manifeste ti kokoma na wenze ya Gambela to kokoma na rond-point Victoire, course et mati et commis na 4000 francs congolais. Donc imaginez que tolongo est à peu près na $1, to commis na $2. Donc commis le double ya course pour na même trajet. Pourquoi? Parce que nzela ezali mabe, nzela ezali na embouteillage, bandeko ya moto, ba conducteur ya moto bazali kopesa raison wana balobi que nzela ezali mabe, bazali kota ba engin na bango na risque, et puis ezali kozwa bango temps ebele ya kotelema ya kokanga na embouteillage awa. Alors ils ont ça la complication plutôt pale entre ba conducteur na ba client na bango nde bomoni na musika ndeko mwasi ya matina moto, mais discussion ekeye zongi bazali koyokana te, bazali ko tirer compromis te. Alors bandeko bazali na difficulté makasi. Imaginez bimaki na tongo okendaki cours to okendaki koteka na mbongo oyo zu ya moke wana, il faut longola à peu près $2 pour koma awa, au moins que ezala destination finale na yo. Soki ndako ezali awa na esika o arrêt suki tant mieux, mais soki ezali que il faut koma na Ipene to kende banzela mususu oko souffrir makasi, pamba te soki okomi awa au fouti déjà $2, il faut uzwa susu moyen de transport mususu pour continuer parcours na yo. Alors ezali kosala pasi na bandeko oyo ba fréquentaka nzela oyo nde bomoni ndeko oyo azali kotambola na quartier na bango, mais quartier yango etondi mai.
soki osali erreur okodinda bakowolola yo bakoyembela okabasele ekweya na mai. Alors il faut toujours kozala prudent lokola mwana oyo bomoni mwana moke azali na choix te ye kutu akoti na ye kaka na mai azali kotambola na ye kaka bongo. Voilà nde bozomona mwana moke avec tous les risques possibles azali kofaufile atambola likolo ya mabanga juste pour que akoma na ndako. Donc probablement batindaki ye na wenze to batindaki esika mosusu po azali na sac na maboko choix ezali te azali obligé ya koleka na esika mai oyo ezali ebele. En tout cas ezali kosala pasi nini ezozanga po l'État trouver solution na problème oyo. Est-ce que ezali ba moyen, est-ce que ezali mayele les esili bango, est-ce que ezali makoki, est-ce que bayebi te ke nzela oyo ekomi boye. Nyonso wana ezali ba question oyo population ya esika oyo ezali komi tuna nini ezangi pour que babongisa esika oyo ezali esika moko moke moins de 100 mètres. Bakobomisa yango soki kaka volonté ezali bakobomisa yango parce que eloko ezali impossible ezali te tant que volonté na ba moyen ezali. Est-ce que moyen ezangi? Est-ce que bourgmestre asalaka rapport na ye na hiérarchie tala ndenge mutuka kitoko boye ezali obligé kota na potopoto po eleka choix ezali te na mopandi ndeko mwasi pe azali kobunda na malembe pour que aleka po soki oleki awa te ozali esika mosusu akoleka te nzela ezali kaka oyo nzela yango bauti kosala yango sika même pas 6 mois tala déjà ndenge ekomi. Alors mituka oyo ndenge ezali kotindika mai boye mai yango mpe ezali kokota na mapango ya bato nyonso wana ezali kaka komema problème likolo problème na mopanzi kuna bana classe pe na ba chaussure na bango na ba basket na bango ya sika ya pembe bazali na choix te. Il faut kaka baleka na potopoto, il faut kaka baleka na mai oyo. Alors nini ezozanga pour que bakonzi ya mboka batrouve solution oyo. En tout cas ezali pasi soki tokocontinue boye jusque na fin de l'année ekozala pasi pamba te na fin de l'année ezali bamoma oyo bato babimaka mingi bato bafréquentaka centre ville mingi esengaka il faut fluidité ezala mais na bacondition oyo en tout cas bandeko bakosouffrir po transport ekomata nanu makasi botala mopanzi koto maman azali koluka ya moyen ye pe aleka sauter anyata mabanga botala ye wana sauter na sima na ye mwana na sima pe mwana mususu bazali kokende choix ezali te na mopanzi kuna nzela ezali moke mais na ba moto na bato ya makolo bango nyonso bakomi na embouteillage nani akoleka nani akotikela moninga. En tout cas ezali pasi makasi botala ne bandeko bazali kosouffrir po kaka baleka. Donc ezali lango likambo ya pasi te ezali kaka likambo ya kotambola. Donc kotambola ekomi pasi na bato ya makolo bakomi okangama na embouteillage ezali likambo ya kokamwa. Ndeko wana mpe azwi moto na ye lisusu aye kotyango kaka na nzela oyo bandeko babanda ye koleka. Muta koloba na ye azali te, muta kopekisa azali te, muta ko interpeller ye pe azali te. Nyonso wana mpona nini po nzela oyo esika oyo fale bango nde baparkaka bamoto na bango nzela ebebi. Nyonso wana ezali kobakisa problème likolo ya problème oyo ezali interpellation na ministre provincial ya infrastructure, ezali interpellation na bourgmestre ya commune ya Selembao, ezali interpellation na bakonzi nyonso ya mboka, interpellation na ba députés nationaux ba députés provinciaux ya commune ya Selembao. En tout cas dossier oyo bosala effort bomema yango na table ya conseil des ministres na bisika nyonso oyo bozwaka ba décision na bino na kati ya parlement pour que solution emonana. Botala kutu mituka minene yo ba jeep mais ezali na difficulté ya koleka pamba te bazali obligé ya koleka malembe mpona kobatela mituka na bango. Yango wana nde ezali à la base ya embouteillage oyo ezali kosalama awa na avenue 24 novembre na croisement nango na avenue manifeste oyo ezali très fréquenté mais na hôtel kolobango tout à l'heure ezali route ya contournement oyo ezali ko permettre bato balongwa koto yo pe babima
Gambela, Victoire, Ngiri Kasavubu peut continuer dans la destination à centre-ville. Pambate, il faut que le bayango avenue 24 ceux qui ont progressé au-delà ya Wenza Selemba ou bazali kosala misala mais misala yango banda suite ye banakate ceux qui peut kosila te tozoyeba te bambula yango pe esi ezongi misala ezala suspendu biloko nyonso abandonné botala ndeko ya moto azali kobundana pour que aya koleka awa. Alors micro na biso ezali kotambola, caméra na biso pe ezali kotambola, to poussa nanu epa bandeko ba usager pour bango ne ba première victime to solana bango ba yebisa biso nini bazo penser pour la nzela o. $1 manifeste 24. Ok. Zele baby liloba nini okoloba pona bakonza mboka bazolanda pona nzela o. Bon, tu comprends la vie en monde ça est passé. Zele baby ça peut on a d'abord 3-4 mois. Non, tu regardes et vous même vous tenez pas ça là. Mais baby bembang, mais depuis baby ba ça la pété. Et pourtant chaque jour de faire 500 quittances au moins chaque jour. Ouais, et pourtant chaque jour de faire ba quittance, ba nini. Et pourtant bon à quittance parce que na yeba na té, tout ça ça va partir, banzele baby et l'eau exacte donc tu comprends les té. Et pourtant ba forcer les autres sont ba sous ba permis, ba nini ba mo nyo so to pesa ne ke na ouais. Nzele exacte ko ba na A24 si ba yaka nzele exacte. Quittance pour son bas combien? 500 chaque jour. Donc, tu as un moteur belé, 2 pinins, 3 pinins, chaque jour au moins 500 quittances. Parce qu'on dit là, on a des salami boy. Ils ont baby samoussa, on a vu notre baby. Non, baby boy, ça les a bien dit. Si on a un boy, tu vas avoir un boule de paix, tu vas aller là. Donc, ah ouais, il risque Kabana, Kuna, d'être au Kima 24, d'être au risque de Kima. Et pourtant, on va conduire les Canara chaque jour. Chaque jour. Mais c'est là, on va ça. Message jusqu'à relancer la Bakotambo. Et là, on va doser à ma conduite, on va dire sur Vantela, Baté à Bissopévo, vraiment les cuisines au Kanabio, chaque jour, Bakanara. Donc, Bakanabio, on vous a mon Landela, au lieu que vous avez mon sou, pour la police, pour la caisse à l'État, donc vous dites Landela, basé sur mon valien, donc ils ont passé vraiment, vraiment des ordres de l'effort. Donc, on va me raconter les sommes à Landela, sinon, tu es comme fort. Merci. Merci. Kaka bayebi nzelo bien nzela na bango préféré za yango bazomona ke entrant na manifeste snel eza muke espace snel wana fallait pas somba yango ko ba remorque pe bimaka parce que libulu comme na munene biso tozonyo kwam mais bazolo bato futa ba taxe so ba taxe on to futa nzela ba obongisa tezani ojisi mais manifeste ba to sala ngaka siko et puis bonde ba uti ko sala nzela ko bazo sala ngona ba norme te ça ba norme te bato bazo zo mbongo suivi ezaka te. Message ni au lancer message dans lancé na gouvernement basunga biso baya ba pour cette nzela o eza route principale route ozomona o eza 24 novembre ko za kaboité eza na muke l'été ça somba ngambo na ngambo so eloko ni les ozanga vraiment pour ba grandir makadamo biso tozonyo kwa na kata Congo tonyo kwa merci Nzele baby bambouteille comme kili netwe to baluka kanzela to koma la sete ambouteille to baluki pani to komisa ba kriana sete ba bongisela biso banzela so bongisela nzela ne to komisa ba kriana sete mais manifeste ba to sala ngaka siko ni ne sali ba sali te ba boki mabanga ko bwaka ba sali nzela te ba sebeto to ba boki mabanga ko bwaka dan netwe to kanga nzela te pani banzele baby ba bongisela biso banzela so bongisi te to ando sala ngabo.